Anso, bokende kopema nanu muke na manso oyo tolandi awa biso musala na biso ezali ete ndenge papa Simon Kimbangu Nkianga na lobeli yango apesi introduction na makambo nyonso ndenge ewuti koleka. Sika biso tokanisaki tozali kokota na fete ya mama Mwilu le 27 avril. Touti mpe kolekisa fete ya le 12 avril. Ndenge ye moko papa Mfumu Longo alobelaka yango ete ndenge ezalaka na 1959. Le 12 avril na le 27 avril na 1959. Eye kokokana na makambo nyonso ndenge papa afongoli awa. Solo tulobaka mingi makambo ya 5 mois. Mais kasi tal toza kotala makambo ndenge olizo kolekela tozongisaki nanu sima po makambo nyonso elobami awa papa Mfumu Longo alobelaka yango na 1985 awa na Nkamba. Tokotire biso moko ba leçon na message papa Mfumu Longo tozali kotia sikoyo na oyo elobami sikoyo ndenge papa asengelaki na bambuta bongo na suka biso moko tokotire conclusion et soki pe tokobakisa mwa likambo tokobakisa yango topesi nzela na presse biso nyonso tolanda. Onkumbi ya tata pe ya mwana pia ili musantu tozali na makambo ibele matei ya mama ekutani na mbula moko munene. Mbula yango na kanisi eyingisi makambo mansoki na kati na mitima na bisu mbala na kisasa na kulubaka deka momoko na kusala ezali makambo mibale na lubaki yango lobi mutu nyonso tu oyo abengami kimbangiste akoki kolanda bele makambo ya Simon Kimbangu bijalili na ye na kulubaka yango mpe mbala na mbala. Mutu nyonso oyo akoti na lingumba ya tata Simon Kimbangu ezali vocation kobengama ya Nzambe. Soko ozali mobengami na Nzambe te ou bien ozali na likambo mususu oyo yobengi yo na kati na lingumba, mutu nyonso tu abengami kimbangiste ezali vocation. Nazali kosala makambo oyo nazali komonana na mutu te kubusana te. Nkumbu ezali na yo kimbangiste, manso na yo ozali kubongisa même soko bumbani na kati na si na libanga okoti na libanga ou bien oingine na kati na liki ya susu ozali komwana na kaka sanga buba makia kete eloko ya muke arenye eloko ya muke kasi akoka na nzila mususu te oyo abongisaki yango nakakokendela piso banso bandimi meme mundimi te tozali basanga buba ekoki nde tolanda nzela moko pamba te tosalami na image
ya Nzambe. Tozali bana na Nzambe. Tozali bana ya Nzambe. Soko toyibi nde tozali bana Nzambe, tosala ndenge Nzambe alingi. Tosala ndenge biso tolingi te, tosala ndenge ye moko Nzambe alingi. Ezalaka na biso kosepela mingi soko mutu asali musala na ye, sema na musala ubieta wazali kusala pana musala ye kitoko na bakompani balatisi ye medai, balatisi ye medai epesi ye kilo, leta akopesaka medai. Medai wana na tango ya baflama soko olati medai wana esika nyonso tu okokota bamoni yo kaka babangi biso bandimi ekokaki ete oyo abengami mundimi elembo munene ekoplasa biso bijalili medana kopesa biso kilo medai makiakete malamu nde tokamata bijalili ya Papa Simon Kimbau mawoyo ye asalaki ekokaki nde biso banso tosala yango kansi esika wana nde ezali pasi. L'orgueil, lolendo, mutu nyonso tu soko abandi kosala makamu isi ale amichi na kiti oyo elobi ngabe na komi prophète pamba te nazali kosala makamu isi oyo Papa Simon Kimbangu asalaki, donc ngai mpe akomi prophète ale oke kosala dingumba likambo wana nde ezali na yo na ngai mpasi. L'orgueil, l'orgueil soko tozalaki ba orgueilleux te de vraiment tozali na likambo moko Nzambe apesi biso ya kokamwa tango tozalaki na cimetière, tango na oki bana bayembi nzembo ya maluba ya mama, maluba ya le 12 avril 59 mama alubaki na biso nanga ina tata Mfuma Mbanza makambo wana alubaki na biso ntango na oki yango na nzembo ya bana na bandi kumona maua toli ya mama alingi kukufa le 12 avril 1959 maluba na mama lete ya liboso bolingo oyo mibale oka landa malamu le 12 avril 59 lete boka malamu
Bamama nakolebana bino nazali na photo oyo ya le 12 avril 1959 mokolo oyo mama apesaka bakarte ya liboso na baoyo bakomi bapapa représentant. Mama alobi ete ngana kei kasi liloba na biso mama okei biso otiki biso na nani. Mama réponse apesi yango oyo nzembo na bana solo nzambe alingi biso. Mama apesaki biso maluba nabusanaka likambo wana te. Bamama nkolo Yesu alingaki kukufa alobi na Jean tala mama na yo. Mama tala mwana na yo. Delo ya mama mwilo foto oyo esika nyonso nakokendaka namemi foto oyo. Mama avwandaka na ye na mabele na bamama mosusu. Okinano bamama esika wana vraiment itali bino. Mama soko bazalaka na likanisi esika wana mpasi nzembe wana esika kaka 1985 ejuama. Mais vraiment nzambe alingi biso mingi yatanzani vraiment tuzolele. 27 avril 1959 mama kufaki. Le 12 avril 59 mama alubi yango wana izala kuzama na nzembo bamama
mama. Ah là là. Mingi te nzambe alinyibisu mingi oyo liteya bino bamama foto yango ezali na ngai oka nana oka bamama na ngai antuka ezali nyongo na bino litei na ye oka nano bamama papa pe botongisi boleki pamba te tokoyiba kantina na likambo te tobondela onkumi ya tata onkumi ya mwana onkumi ya elimu santo okala biso mawa tozali kaka bato ya solo yo nzambe olingi biso mingi mama tei ye azali soro arenye yani sanga buba kadi walane nthambi za sete ilu foloni mama utufuila nkenda maka mambo mpasi kanidi tuzabanga dibundu ditwenena nkya dibundu kweye kututa kwenda sitwatalwa bantu batuka munza ya mvimba sibizi kututala bamasoda bakizihongada bantu baba nene kansi kwa batakuzaziyo ke ku Yerusalemi yamala tonatala admiration ya bingi ya yingi kibeni mutale salu kempila itutasala bukwata batadidi bifofola bya bantu yamuda toto ina toto ndokuna ni mama ndala kwa tutwa kala nani ayiba kabisu tukuli bwana libwa bango bayingira ki muntu mwindo azanga ki bakenda ki kulokota bisu pamba te batu minene babengami bayaki na bangote mokonjima wayi salaka ye bokenda na balabala bokenda na bawenze bokenda na bakwenya balabala bokenda kwa kamata babola ya solo bakenda ke kulokota bisu me bapesi bisu elaka soko bakumi wana bosukula bango retraite salami ndako itungami muntu mwindo azali wapi
okela biso mawa okela biso mawa solo olingi biso mingi malgré biso tolingi yo te kasi bolingo na yo ezali débordé salisa biso papa na mama bino ba intermédiaire na biso potika makolo na biso mamema biso na nzela mabe te tolingi nde tosalela ye solo ezala na biso mpo ate tukokisa mikano na yo na nkumu na tata mwana pia elimu santu oyo ngai na yo tooke na kati na nzembo solo nzambe alingi biso mingi kukamwa mpona nini makambo mango majili kaka tina ntango oyo na 1985 nde bana na biso bazwa nzembo nzambe utuzolele nzambe uluzolele bajeune nzambe uluzolele nzambe izolele lwatunge libundu lyani emindele myamasoda mikezi ogo mais vraiment kadi utukeziko to kuna ngombe kinzuka kina bizidi mono kikeziko kasi bazole kwenda bazole kaka batumona kasi mamu ba uvo jambile ikato mwine tidioko baba kwenda kona sibatensangu sibiza zio ko yelo selemi baudi akabagoza tala biza zio ko ku yelo selemi besi yelo selemi mbanza katu fisi yankatuko c'est-à-dire tu amala mambi mbanza katu sisi yankatuko kadi lumbuki mo sisi lo mona kadi mindele mine makazi zono kasi papa kuka kuizana mona be yani muntu anene e kuko mpela yi même pas be to bi fofola ngika yodi keti papa kuka kuiza mana mawonto no mele yawo ba mama batata tutondele mana maluvo vele à travers na mama nkaku tutondele mna kumba sema na mwanda vele amen. Nkamba oye tolandi te tolandi malamwa nasuka papa bayambaki banani basoda balaki ba colonel français oyo abande koya na mbanzango mutuna batuni mutuna nini upona nini batunaki mutuna ndengona kasi upona nini kaka batuni kesoki ayaka na mboka oyo nini koloba nini kasi bayebi Valeri ya Nkamba ete nzambe tata mwana molimo santo bafandi yao bobi maliboso kasi nini bozalaka bino bambuta yo papa Christian journaliste peleka pikuna peut-être aux alikam yo ko bandanana papa mfumu longo alobiete biso botofanda kana Nkamba to sala tension na bizaleli na biso eza boyete alobi yango donc mibeko yo papa Christian bandana no bomba mbuta ba continue. Merci papa na komba tata mwana pe tata molimo santu to pesa na mwa muke detail ya nzembo parce que yemba mina ki Congo nzembo nanu elobi boye mama mwilu banyokola ki ye
mingi na bayini kasi azongisaki likambo te. Nzoto na molimo tango ekabwanaki, banjelu ya likolo bakitaki mpona kosanzola ye. Wana eza couple ya liboso. Couple ya mibale, mama Mwilu tango amonaki ete mikolo mia ye mibelemi, abengaki bana na ye ndenge papa diangenda auti kolobela yango papa dialongana na papa diangenda kuntima. Ayebisi bango makambo manso oyo tata na bango donc papa Simon Kimbangu alobaki na ye pona bango. Nakei bolela te. Wana couple ya mibale. Couple ya misatu, bana na ngai namoni ete pasi eleki mingi na mokili. Nakei nazala pembeni ya tata na bino. Soki na kufi na ngai, botikala kolela te. Ba mama na bino bazali ba mama ya Lingomba, ba mama ya Bilembo ya Lingomba, ba mama ya Lingomba. Refrain ezaka moko de balobi bien ba mama ya Lingomba. Donc yango moni papa kangamaka toujours na ba mama. Refrain elobi boye, e bana na ngai bolingana, botika ngai bana na ngai nazala pembeni ya tata na bino. Nakei bana na ngai, nakei kozala pembeni ya tata na bino. Wana presque refrain. Nzembo oyo baembelaki yango papa diangenda ezalaki un certain mardi le 28 avril 1985. Baembaki yango tango ba papa bazalaki kuna na ngombe Kinchuka na mozole, tango bazongi awa na temple nde papa asengaki yango lisusu, nde yango yo touti kolanda message eleki. Mais tango papa lobi atuni biso pona problème message nini oyo papa diangenda yembelaka nzembo ya mama Mwilu, tango tokeke kundola yango ndenge papa Fumambanza uti kolobela yango na ba archive, toti komona nzembo oyo ya 1985. Koma papa ye ko rappeler biso yango na 2026 oyo ekokisi exactement 41 ans. Or papa diangenda po basala remise et reprise na mama Mwilu, papa diangenda pa azaki na 41 ans. Toyebite soki eza hasard. Papa diangenda na 1959 oyo basalaka remise et reprise na mama Mwilu, tito ya kokoma na 85 oyo nzembo oyo ezwamaka, wana akokisi 26 ans na reine na ye ya kotambwisa Lingomba. Nzoka lelo oyo na 2026 oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza na 25 ans ya reine na ye banda afanda ye na kiti na ye ya bokonzi. Donc a réduire biso retard déjà ya une année. Na kati wana ndenge tolobaki dernièrement awa, papa Simon Kimbangu Kiangani tango na thèse ya papa Zako, tango batunaka ye motuna moko, est-ce que makambo ozoloba soki lelo grand-père na yo azongi, est-ce que okokoka, est-ce que akosepela na makambo oyo? Réponse à papa Zako ezaki mukuse. Heureusement que mon grand-père est là. Donc alakisi biso ke koko na bango ye wana nde azawa. Papa Simon Kimbangu Kiangani mikole uti koleka azongisi mingi likambo ya 30 ans ya bakombo ya bapapa 10 30 ans. Lelo oyo 2026
tozo fêter 105 ans. Nzokande ye moko na 30 ans na ye wana salaki na prison. Na bambula na ye ya lelo akokisi pe exactement 105 ans. Donc 6 avril yango oyo ya 105 ans. Parfois biso tozwaki yango ya ndoto me ye wana penza afandi wana ndenge toloba yango ke Papa Simon Kimbangu kiangani yende Papa Simon Kimbangu ya 1921. Donc eza hasard te. Donc na 30 ans na ye ya prison na âge na ye ya lelo, donc epesi biso exactement 105 ans. Nde azo kundola makambo na ye nyonso yango ya lobi ke ye ayende kokokisa. Donc nzembo oyo inspiraki biso makambo ebele, me makambo susu tokoloba yango lelo te. Mukoloba papa bakopesela yango nzela nde tokende na profondeur ya nzembo oyo, surtout ya message oyo papa diangenda pesaki ya maloba oyo mama Mwilu atikala ekoyebisa bango ezala entre ye papa diangenda na papa dia Lungana likambo nini ya mutuya oyo ekangamaki wana tokoloba ngo mukolo mosusu ki papa bapesela yango nzela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci tata journaliste. Pesa bambuta. Na kombo na tata na mwana tata Molimo Santo, merci nkolo na opesa biso susu maloba. Tolandi message ya papa Mfumalongo papa diangenda kontima. Ndenge ba remoro esa na motema na ye na tina na éveil kolamusa makanisi ya ba maman na ntina na lingomba na musala na ye nzambe. To bwaki bakanisi muke na kati na mukanda na nzambe. Genèse chapitre 2 verset 18. Na Genèse chapitre 2 verset 18, nzambe alobi boyi. Ezali malamu te moto azala ye moko. Ebongi to salela ye mosungi. To soutien, to assistant. Mosala oyo ya mosungi yango penza mama Mwilu asalaki. Akokisaki penza liloba oyo nzambe alobaki ete to salela ye mosungi. Mama Mwilu akokisaki liloba wana malamu. Liloba ngo ekokisamaki mokolo nini na ndenge nini? Mokolo oyo na butu ya le 5 le 6 ne tozali koloba mama Mwilu azali ko assister na conversation, azako yoka mongongo ndenge papa Simon Kimbangu azali ko solona nkolo Yesu. Mama Mwilu atuni na sima conversa masolo na bango, menani wana zo solo na ye. Papa Simon Kimbangu alobi na mama Mwilu nazako solona nkolo Yesu. Nkolo Yesu to yoka kana bateka biso zaka na lola ye wana. Alingi nini epai na yo? Abi alingi ete apesaka musala tango ekoki na sala yango. Mama Mwilu alobi ndima na kopesa ye maboko, na kopesa yo maboko. Accomplissement ya liloba oyo nzambe alobaki ete to mutu akoko zala ye moko te to sala ye mosungi. Nde liloba wana ekokisami. Nantongo papa Simon Kimbangu apesi programme. Lokola azalaki catéchiste awa na Nkamba, moya kotisa losambo ezalaki te, alobi na mama Mwilu yo okobeta ngonga okotisa losambo, ngai dakokende kolanda bisala mosusu donc akendeki na nzela ya nsona. Nzokande ezalaki nzela ya ebandeli ya musala oyo nkolo bayokanaki na ye. Lali nalobela mwasi nyonso esengeli ndenge papa za kosista ba mama esengeli ba mama toyeba ete rôle primordial ya mama awa na mokili oyo ntina mama akelamaki pota zala musungi. Rôle wana eyebanaka malamu te.
pardon, azala mosungi ya tata, azala mosungi da jouer rôle na ye ya mosungi, akopesa maboko ko assister soki rôle wana eyebanaka malamu malamu ba désordre nyonso eza na kati na mokili nde ezali te. Preuve nango yango tomoni na mama mwilu ayebaki rôle na ye ya mosungi tina ye akelemaki asalelaki yango malamu malamu na ntina wana limbondeli oyo papa Simoki Mbanga azalaki kokotisa mama mwilu mutu akotisaki yango, ngonga oyo papa Simoki Mbanga azalaki kobeta mama mwilu mutu abetaki yango. Donc bandaki déjà kojouer rôle na ye ya mosungi yango na ntango papa Simoki Mbanga akangamaki azalaki na souci te parce que ayebaki ete mosungi oyo akostika akosala mosala azali atikelaki lingomba na clandestinité, atikeli ye bana orgo ba responsabilité no subi balona ezalaki ya papa Simoki Mbanga, mais mama mwilu nde atikelaki na yango pe asalaki yango. Toye komona ke ntoma Paul aye koloba ete mwasi face à la soumise. Ephésiens chapitre 5 verset 22 à 23. Soumission ezali malam. Mais déjà tant ozali na mutu azali ko jouer rôle na ya musungi, donc à cause de la soumise. Parce que azo jouer déjà rôle azo yeba rôle na ye musala na ye ya musungi. Donc akoki ko sala ngo matata te, akosala ngo mubulu te, akosala ngo malam. Akosala oyo nyonso bakosenga ye. Dantina wana ndenge na lobi papa Simoki Mbanga atikelaki lingomba, atikele ye responsabilité ya bana. Mama mwilu ajouaki musala na très très bien. Soki ezali kaka problème ya soumission oyo ndenge to landaka ngo to teka ngo mingi mingi oyo yebanaka mingi de la femme doit être soumise. Mais tango papa Simoki Mbanga kangamaki ake boloko pendant 30 ans, aye kokufa pendant 9 ans, ma contrat wana mama mwilu akoki ko rompre yango parce que liwande ekabulaka ba relation nyos, ba contrat nyos. Mais malgré ba dérangement et malgré mubundusi ya batu, mama mwilu atikalaki na orthodoxie ya likambo ba yokanaki na papa Simoki Mbanga. Azako yebisa batu ke donc ngai Simoni azali akozonga atikelaki nga responsabilité ya bana, atikelaka responsabilité ngomba be salamaki bongo. Yango na batata ba papa toza ko insister toyoki ndenge papa so ko insister ba mama ezali a éveiller moral na biso na niveau nyonso biso tokozala na ba isika nyonso tokozala mama fo yeba liboso rôle na yo soko yebi rôle na yo okosala musala na malamu yango ba lobaki éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc soki ba maman to yebi responsabilité na biso o to sali mosungi akoko s'opposer na chef na directé assistant akoko s'opposer na nanité yango na bo moko ya tata na mama bazali mutu moko yango na nkolo alobi ke tata azako sambela tatie na libo de tata batu nyonso bazala moko lokola biso na tozali mutu moko yango na soki biso nyonso esika nyonso tokozala ata na biso batata na ba bureau tozali soki tozali bomoko tozali 5 ba travailleurs na kati na bureau mais soki tozala likanisi moko musala na biso ekobimisa mbuma kitoko ekokende liboso mais misala na biso ezokomona na malamu te musala na biso ezali kozala empiété c'est parce que mutu azoyoba responsabilité te nani azali chef nani azali assistant. Alors ba mama pe lokolo tokotisi évolution na kati na mabala donc toza komona ndenge nini tokobi lelo malgré ton commune émancipation attends ton commune anine mais c'est un abisto yeba rôle primordial rôle ya boso to kelema ki pona nini donc maman akelema ki pota za mosungi ya tata donc yango rôle maman mwilu chouaki soki biso to kozwa exemple wana à tous les niveaux makambo na biso no se okene malamu même nkindo eza na kati na biso e komona na lisusu te nkolo mwa commentaire dangai na zaki na télébiwa. Merci. Na comment na tata mwana tata molio mo centre. Merci nkolo pona maloba. Mais na koloba le kamoko très important. Votre message biso to l'année en 1985 effectivement. 1985 toujours na mois d'avril. Je crois que c'était le 19 avril
nde mokolo wana bapapa bapeselaki biso mibeko Exode 20 et badangi kotangama intégralement à partir d'avril 1985, le 19 avril. Et quand en avril wana pe nzemo oyo eye kobima mbula oyo effectivement Christian lobi yango ça fait 41 ans 40 ans plus mbula moko ya transition 105 ans oyo tozali koyoka ezali événement moko monene mbula oyo mobimba 105 ans ezali très important très important ezali mbula moko ya responsabilité faut zonga ba responsabilité na biso oyo nzambe atiaki biso na kati na mokili tata et maman ndenge ndeko awuti koloba rôle ya mosubi tata na maman nous devons être des responsables et puis il faut tozala mpe na maturité tokola na kati na molimo takosa biso lisusu te et puis de trois il faut tozala na kati na bosambo donc 41 ans mibeko bolingo misala ekangisamaki depuis 1985 wana bolingo yango biso toyoki yango na nzembo ndenge papa a insisté ekangamaki ezala bolingo ezala mibeko ezala pe misala o bato bazali ko admirer ko pesa biso lokumu biloko papa makasi bazali ko sala misala ya kokamwa ekangisamaki 40 ans plus 1 an ya transition yango tokomi na 41 ans 105 ans tokobakisa exemple kaka moko avant to chuter na likamoko très important pe papa Surbens alobi likambo identité tokamati kaka exemple na makambo ya mama Mwilu exemple ya mama Esther azalaki na responsabilité moko monene yango na mama yango na tata Kimbangiste papa lobaka Kimbangiste nyonso to azali ambassadeur mama Esther akomaki dans une situation bana na Israël population wana nyonso to bazalaki kuna na epai ya Sorexis na Sorexis na kati na bomo mais mama Esther abondelaki peuple na ye donc Mardoché a rappelé ye kozala na ndako yo zali na situation yo zali na yango c'est peut-être en ce temps ici nzamba ponaki yo pozala na esika wana donc biso ba Kimbangiste et particulièrement ba maman to côté il faut toyeba ngana komi Kimbangiste papa lobi par vocation mais moto par vocation soko nzambe atiaka moto par vocation c'est-à-dire vous avez une mission il faut yeba mosala nini nzambe atinga na esika songolo o esengeli nga na jouer rôle na esika wana po na longisa kaka ngai te mais libota mobimba na longisa bango moi et ma maison nous servirons l'Éternel ndenge elobaki Josué donc il faut nous le photos à la responsable il faut yeba ki makamunga na zako sala responsabilité pour nangai responsabilité pour nalibot responsabilité aussi pour toute la nation ndenge to lobi makamo ya ville sainte ya Yerusalem na sik il faut zala responsable moto akosa yo le sosouté mama Esther finalement pour na kokata mokuse tango Mardoché a rappelé ye maintenant a dû responsabilité na lobi oh et c'est vrai ngana za moyuda pe mais ngana komi reine mais pour na ngana komi reine c'est que j'ai un rôle à jouer yangwana a dû courage à lobi bon loba na bandeko nyoso tu bayuda bakota mabondeli ndenge papa uti koloba retraite pendant 3 jours kolia te komelate basambela pona ngai mpe pendant 3 jours na ba nyoso tu baziginga tozali na mabonde dans 3 jours je vais me présenter devant le roi soko na kokufa na kufa et c'est ça le rôle que maman Kimbangiste en général biso nyonso to kaka mama te mais segeli biso tozala ndenge wana to kamata exemple kaka wana kaka Esther ndenge wana pe maman Mwilu azalaki. Esther était une femme de foi, une femme de prière, une femme d'action, d'engagement, une femme qui avait l'amour de son peuple jusqu'au sacrifice.
ndenge wana pe mama mwilu. Mama mwilu azalaki mama oyo azalaki na confiance totale na papa Kimbangu na nzambe na ye. Azalaki na confiance totale. Azalaki kokamate kaka mobali nete me nzambe na ye. Azalaki na confiance na ye. Ayebaki kolongola nzoto mpo alata molimo. Donc molimo ezalaki plus na mama mwilu ezalaki kodomine nzoto. Yango na longaki na patience na ye. Donc azalaki mama ya makasi na mabonde. Azalaki mama ya makasi na kondima. Était une femme d'action. Et azalaki kaka na souci ya libota na ye te mais nazala molobeli. Et puis ngai mpe nakamata libota oyo nyonso to bazali baomo. Et c'est comme cela que à côté na papa qui solokel. Alobi tango zako kene kuna na Belgique kutana na roi. Makambo bayokanaki na tato non pona bonsomi ya mboka. C'était une femme d'action pour la communauté, pour la moto mwindo. Azalaki na souci bisoto soit bonsomi. Et maman Mouilo a mis pesaki mbeka jusqu'au njoto abangaki njoto na été jusqu'au sacrifice. Et c'est cela l'exemple au bisoto ko kozala on a 105 ans notre identité. Ya wana komona maman Mouilo le 2 octobre 1921 na Mbanzangu. Maman Mouilo azalaki na bibon ezako sale passe. Munganga bref oya yaki kosalisa yaki na trousse médicale na ye abani kochola be yoka kochola yoka soko yo zali mwasi na ngunza mobali no azali kosala ba miracle boya ko kosalisa yo te poani. Mama Mouilo alobi na atali munganga te alobi na alobi munganga nzambe akotika mobali na ngai te, nzambe akotika ngai te, nzambe akotika bana na ngai te, nzambe pe akotika moto nyonso te oyo atielaka ye motema, nzambe atikaka ye te. Yo kamata bakisi na yo alekene na yo. Monganga akei na ye alobi bon tokotalisika yo kobika parce que ngande mtu naza na solution. Mokili ezali na solution po no kimbangiste te. Moto azali na yo na solution ezali nzambe. Tata molio mon centre papa Simon Kimbangu kiangani papa. Solution ezali na nkamba ezali na nzambe na yo. Zala na kondima. Zala na mabondeli. Yango na tous les vendredis papa tina kabiso mabondeli. Ezali na ntina. Et bolingo yesengeli kozala na biso bomoko. Mais tango kaka munganga ke na bazala ko bibe mama Mouilo to comprendre te. Mais muto ko salisa yo bengani mais ko suka ne no ko souffrir. Mama Mouilo alobi na ba papa alobi bana boya baye. To sambela. Omoni confiance totale ya ndamote na épreuve ya ndenge wana. Ayemi nzemo tango ya alobi kaka Simoni papa Kimbangu. Bref bibon wana elongola maki. Tango bibo elongwe bake koyebisa munganga mais mama Mouilo bibon esili azali ne esengo kuna munganga ya lobi atala Mouilo wapi bibon bibon ezali atala bibon ezali source de sans trace. C'est comme cela que babindele mingi baza bankole mondele wana tango aza kozonga bi na moni biso tozali kobunga tata Kimbangu azali solo ntoma solo penza tanga za koloba kaka bato mbili bakeli soko yebisa leta babi munganga sa bongwani kondima makama tata Kimbangu to biso ka bongo kofunda et bake kofunda ale bakamati mundele wana munganga wana bazongisi na mboka kela nkole ndele muso basa bankole kana ni kamata. Voilà par la foi, par la prière, par l'engagement Maman Mouilo a transformé, a commis si moto ya zalaki incrédule ya makasi, a commis si epe mondi. A landi penzela tata Kimbangu. Ya mwana pendenge bisotoko. Atako finga, atako chola. E foto lakisa, biso kaka na mabondeli, biso kaka na kondima, biso kaka na mosala oyo bisoto kamataki, mpeto komisa mona soko. Papa Sylvain Salobiri Kamoko très important. Maman Mouilo a pesaki a lobaki boye. Classe monene ko fongwama wana nkamba. Bak makamo ya tata Nzambe. Donc Maman Mouilo d'ailleurs na wote kotala na dictionnaire explication complète ya komo ya Maman Mouilo. Moto moko ya kimia ya boboto soko komi sika na ye eza na dictionnaire na Google d'ailleurs. Soko tangi ya
aza moto moko ya kimia, moto moko ya fraîcheur, et sika soko komi sika nefo zala na kimia, mais aussi azali na sagesse, azalaka na ba réflexion profonde. Et c'est cela l'explication qu'on donne de Maman Mouilo na Google. Maman Mouilo alobi classe ekotongo. Azali visionnaire monene ndenge ya lobaki classe ekotongo kaka école biblique était. Mais Maman Mouilo voyait au-delà de l'école biblique. Pourquoi? Parce que mindele tango biso tozwi indépendance, mondele azalaki na position moko mabe. Bien sûr, basalaki l'ovanium. L'ovanium yangwana nde bana nyon surtout la crème intellectuelle, l'élite intellectuelle presque catholique, mais l'élite intellectuelle en mboka na biso passait par l'ovanium. Mais tango indépendance est commis, bana nyon surtout baké ko sala ba doctorat baké na poto 80% ya boye bakoti kuna bakoti na ba science occulte. Tango bakoti na ba science occulte et amono zo mona mboka na biso Afrique, on se sokomona ayekoli asali classe mingi, c'est vrai. Mais Roger Christian franc-maçon Maïkari etc. yangwana moni blocage yangwana papa diangé na zako loba tozali vide à cause de ça. Mais Maman Mouilo alobaki classe écoute parce que de mikolomi zali koya Maman Mouilo azako mona lingomba nyonso tout et ça la même l'islam kamata na Tombouctou ba intellectuel mingi o ba bimaki kuna na Mali na Tombouctou na Duba ba benga comme des centres spirituels na islam lingomba yango nde formaka élite na makamo ya spiritualité bon koko ndenge pa sur ben salobi na identité propre ya bino bon mayele ya classe bon jamais yango na boko développer mboka na bino. Donc mikolo misali ko ya y aura une grande université na yokaki nango ya na ye moko papa mfumalo, l'université de la Nouvelle Jérusalem, élite intellectuelle ya kimbangiste pe ya bato mwingi oyo bakotambolisa Afrique na bisika tozako kene kuna bakoya koyekola wana nkama asali classe na ye monene mais ayekoli bonkoko identité ya tata kimbangu spiritualité ya tata kimbangu yango wana nde kokomisa biso tokabwani na mundele na boto pe na mo tokabwani mboka mokili na biso ekozala na développement ya makasi. Maman Mouilo visionnaire aza komona mosika pona ko protéger likamo biso tozwi lelo. C'est vrai mokonzi ya mboka azwi mais bazalaki kobenga biso mingi soko moto awuti na nkamba baza kobenga nini mbokatier villageois. Mais est-ce que lelo nkamba comme ville bakobenga yo susu villageois? Est-ce que bakobenga yo mbokatier? Mbokatier te comme citadin comme moto awuti na ville awuti ville en nkamba ok mpe na ville ya Kinshasa oza na ville ok mpe na ville ya Paris bakobenga yo sote ka moto awuti na mbokatier non tokomi na ville. Mais ville oyo biso tozali nango ezali ville sainte mboka mosantu mboka na nzambe oyo spiritualité ezali kati na biso nulle part ailleurs. Yango wana nde mokili mwasika ekotongama na seksi wana na komona tata mwana tata molio mosa Papa libre. Merci papa pour vos pesanga lisusu maloba na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ndenge na lobaki liboso nga nazali témoin na 1956 avant de kofungula ndako ya nzambe ya Kinshasa bibubu tata Nsomi David tata na ngai amemaki ngawa Mama Mouilo asimba nga atiaki nga na makolo apesaki nga pigeon alobi na papa di alungana zuila mwana oyo umbongile yembe. Donc ni sikoka na komo comprendre bien makambo yango atie boye azuye apesinga mama alobi kende ko bokola ye biso tozakoza na Louvois numéro 267 na quartier Saint-Jean oyo komi Lingwala. Mais na tango wana bo mwana tango na komaki na liaki pijango mais ma pambo ne kotaki na nsoto kimbangiso ye papa
papa simoki mbangi ngani nzambe molimo santo olobaki nangana mema ba document nyonso naza na mukanda awa papa dia lunga na komaki na kopesa bino yango liwa ya mama Mwilu makambo nyonso oyo elobami awa ya mama Mwilu na kanisi ba document na pesa ke bino yango ezalaki na saga message leki tro muke ezokoka lisusu te me tokozongela yango lisusu yango wana nazokende molai te papa napesaki témoignage mpo na yo d'abord mama Mwilu le 22 septembre 1956 ayaki na Congo Brazzaville na tata Nsomi David na papa dia Lungana na 54 na papa ki solokele na 55 papa biloko ezali olobaki na ngana ya nango to esika bakutananaki tata Simoki Mbangu na kolo Yesu esika oyo kingo kuwa ezali nzete oyo nalobaki ezalaki kuna yango oyo papa biloko ezali nalobaka awa ke papa Simoki Mbangu kiangani le 7 janvier 2000 papa dia Lungana apesaki autorisation bapesa yo honneur nyonso ngana zalaki papa ba photo yango oyo donc makambo nyonso ezoloba makawa na ntango tozalaki na Kunzulu na 1987 papa dia Ngenda alobi na nga boye bible oyo totangaka ezali na bafoto te mpo na komona foto ya Jean ya Pierre eza pasi mais bible oyo biso tokokoma ekozala na bafoto na mikanda nyonso ntango na ye na ndako boinspire ngai nakomaka mukanda ya tata Simoki Mbangu ya mama Mwilu ya mama Kinzembo ya papa Simoki Kisolokele ya papa de Lungana ya papa dia Ngenda na ya yomoko papa nane silité titre nango ezali le troisième et le dernier testament du Saint-Esprit papa Simon Kimbangu eza na ngai yawo na ordinateur 900 et quelques pages papa mais moya kubimisango ezate tout eza na kati nyonso tu ezoloba makawa tata Nsomi nde mutu abombaki biloko wana parce que tata Nsomi azalaki parmi le premier collaborateur ya papa dia Ngenda papa dia Ngenda akomaki na le 19 mai 1947 na Léopoldville ngana botami le 6 juin 1947 donc papa oyebi mission nino pesaki nga tango tokendeki na Tadi obimisaki mwa secret moko papa eza nango pe secret toke toleki mboka ya molongani ya papa Nsonga Nzila yo lobi papa libre lokolo ezosalanga pasi nga me papa tozotambulaka malembe lokolo ezosala pasi ndenge nini yo lobi tika nkuba nazwaka na 1921 na Mbanza Ngungu yango mutu eza kosala nga boye pakimbangiso yeyo afandi awa wana kutambulaki na makolo banda nkamba ti na Tadi papa wana na mpanga ngena lobi mais ndenge nini ya botami na 51 bongo azwi nkuba na 1921 lero wana azalaki bumwana ni sikasikoyo vraiment nayebi après papa Zako abandi koloba na biso ndenge bazalaki kobeta bale kuna na ndenge bazalaki yango wana bandeko na biso bakimbangisi toza koloba yango c'est pas pour vous flatter tolobi na bino ya solo Yerusalemi yango yo Nzambe na mwana na ye bango wana bafandi wana ngana sengaki ye tango na sengaka pesa kimbangiso ye donc mikanda nyonso nazalaki na l'hôpital alobi nanga bima na l'hôpital noki yaka pourtant na 1978 na voyage ne ya liboso na Brazzaville alobi nanga papa libre yo kosala na ngai nga sérieux yo zana ba compagnie yo ngana kosala na yo bolimbisa ngai tango nazalaki momeli oui na tubeli na miso ya bino nyonso na melaka su te maintenant
natambusi ye Brazzaville mobimba na voiture nanga alobi nanga vraiment nalobi na yo okosala na ngai mais 47 ans après nazali na hôpital alobi na papa nani président ya nani oyo Armel, papa Armel loba na papa libre lelo oyo fo akoma na Brazza na Nkamba nga nalobi ke naza na hôpital bon likambo te mais lobi samedi avant midi fo akoma amema biloko nyonso donc avant midi tokomaki awa atininga oyo tosololaki na mozolo wana ya ngai na papa nsonga nzila yango wana batata na bamama eza susu ya kobombama te tata nzambe ye oyo nkolo yesu ye wana nasilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci papa pona maloba lisusu likambo esangisi biso awa ezali monene makasi. Mama mwili oyo papa Diangenda uti koloba azali pona biso bakimbangise pe pona monde personnalité moko importante yende moto a déclenchaki processus à libération ya moto mwindo en particulier pe l'homme opprimé en général. Ndenge tozali koloba tango baza kosola nkolo Yesu papa Kimbangu na nkolo Yesu lokola camarade na camarade e mama mwilo azoyoka nde atunaki ibosololaka penza na nani ona nkolo Yesu alingi nini aza kopesa nga mosala kobikisa loposo lindo en particulier pe mokili mobimba général menga nalingi mosala yango te. Mama mwilo alobi ndima na kopesa yo maboko mwasi ya mayelo bauti kotangela biso soki mama mwilo azalaka mwasi ya mabe ete apesaka papa Simon Kimbangu masengenya ndenge papa atunaki biso mokolo wana temple pona nini mama mwilo aza koloba ete ngai mwilo basi ya bantoma bakotaka lola te effectivement pona batoli ya mabe balingaka luxe balingaka pasi te mais mama mwilo andimaki pasi alobi ndima na kopesa maboko po papa Kimbangu ayebaki mosala ngo eza ya pasi. Mama mwilo apese conseil ya soutien ndima pe garantie ndima na kopesa maboko donc okosala yo moko te okosala elongo na ngai yango alobaki na ye lobi na tongo yo pe moto kobeta ngonga ya solo papa Simon Kimbangu azalaki protestant catéchiste protestant mais ngonga ya baprotestant babetaka te ndenge biso tobetaka lelo donc moto abetaki rythme toza nango lelo ezali mama mwilo amemi mbonge ya seka na mokili ndenge tolobaki mokolo wana akumisi donc asali promotion pe mobile en même temps Simon Kimbangu mama ya mayele mwasi ya mayele atomboli pa en même temps mobile tala moto akobikisa bino yeyo Kimbangismo ye donc mama mwilo a joué rôle monene na likambo toza nango ya loposolindo ya kobikisa loposolindo et sanza ya avril ezali ko symboliser ministère mission ya mama mwilo ne bandeli yango tolobi le 5 avril masolo na bango na 0h 6 avril abeti ngonga e bandeli ya mosala ya tata Kimbangu elongo na ye mama mwilo tokomi le 12 avril 1959 apesi ba carte tango akomi na suka mission na ye sima ko encadrer bambuta lingoma bandimi bato nyonso baza koya na nkamba wana papa Simon Kimbangu basambisi bakondane à mort azali kuna na prison na Lubumbashi mais mama mwilo asimbi lingomba encadrement spirituel pe na enseignement ya liloba na Nzambe ko encourager bomona pasi te bozonga sima te lingombe ekobima tokozala libre pe lingombe ekobikisa mokili mobimba. Est-ce que biso nyonso lelo topesaka bato encouragement ou bien ko décourager atika na yo komona pasi bamama mosusu na goya kotika bana nanga pamba mama mwilo alobaki bongo te on dirait bana ngo ye mutabatelaka bango donc mama mwilo azopesa biso enseignement moko e makamba sala na yebite soki na sala yango na mokili
donc là le 12 avril nde apesi bakarte alobi siko nako kopema na kimia donc nako kokufa na kimia mpo namoni bato bakozwa relève ya lingomba donc lingomba ekokufa lisusu te donc banganga nzambe toyeba ke tozali relève mpe continuité ya lingomba et tosimba yango totravaille avec compétence engagement détermination mpo lingomba evre oyo bamoneli mpasi ekende kaka liboso et mama Mwilu ntango azali kokufa le 27 avril 1959 nde banzembo pe ye kobima na nsima jeteki boko kopusanaka po na lotomo ya bapapa po ete bopesa biso mission ya mama Mwilu po bakantiki na biso ezali kapte tokompozaka yango te nzambe ye moko apesi na banjelo bapesi na moko kati na biso e tozoyeba baverité ya likolo donc bakantiki mbangiste donc 4e sous d'inspiration ezali koéclaire foi na biso yango omoni biso bakimbangisi kondima na biso za ndenge mosusu po tosuki kaka na bible te tosuki kaka na magistère te tosuki kaka na tradition te mais surtout bakanti capte bo nzambe ye moko apesi na angela ye kopesa na biso makambo nzambe alobi okotya nteme ndenge nini esika mpe tokomprenaka mozindo na bino bapapa po soki yo chef spirituel kombo na ekoti na nzembo te ewuti na likolo te en tout cas chef spirituel wana keba kolanda kuna te soki te okomona pasi okokeleli felo me yo papa Simon Kimbangu kiangani kombo na yo na mission na yo eza na kati ya bakanti kapte oyo ewuta na likolo donc oyebani na lola oyebani na mokili oyebani mpe na se ya bawei yango papa sanza ya lelo to ya avril ezali ya monene mpo na biso po ete mama Mwilu ajoué rôle monene mpo na salut ya humanité yango balobi na Apocalypse 14 verset 13 esengo na bakufi kati na nkolo po misala na bango ya malamu ekolanda bango e mama Mwilu tina suka bomo ina ya lembaki te abangaki te yango omoni lelo lokumu epesameli ye ye te moto asengaki kete le 27 avril tosambelaka tokumisa kombo na ye misala na ye ya malamu yango nde esali ete lelo tokanisaka ye esengo na bakufi kati na nkolo po misala na bango ya malamu ekolanda bango donc toyeba ete oyo ya malamu tozosala ntango toza na bomoi ekosuka kaka awa te ekolanda biso ti kuna esika tozali kokende preuve yango ya mama Mwilu akufaki mpe bakundaki na ntango ya clandestinité na ntango ya colonisation lokola moto pamba honere ezalaki te me tala mokolo mwa lelo mama Mwilu oye komona na yo pasi te mpo na koluka honere ya mokili oyo me bongisa nanu ya bokonde ya likolo yango avant jeteki ayemba papa Reverend Kabemba tangela biso le portrait d'une femme vertueuse yango mama Mwilu ndenge komamaki na ndenge lobi na Genèse ntina ya mwasi aide na kosalela yo mosungi na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na femme vertueuse zali na Proverbe chapitre 31 verset 10 à 12 bino bo continuer po tebo silisa biso zo salela ngonga Proverbe 31 verset 10 walobi mwasi ya malonga nani akoki kozwa ye aleki kutu mayaka ya kitoko na talo mobali na ye atiaka motema epai na ye azangisaka kozwa bomengo te mwasi yango asepelisaka ye akoyokisa ye pasi te na bomoi na ye mobimba na kombo na tata na bwana. Merci papa pasteur. Mama Mwilu papa Kimbangu azalaki na confiance na ye effectivement bateli lingomba bateli bamvoala lelo tala lingomba yango tokoyoka mission na ye na nzembo jeteki tolana na bokebi nyonso. Mama Mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo mama zwa lokumu na yo mosala monene tata Kimbangu apesaka na yo ya kobatela batata mpona mpe lingomba oyo mama Mwilu
Bete biso baindo tobika na kanda ya Nzambe. Mama Mwilu, mama swalo kumuna yo. Mosala monene tata Kimbangu apesaka na yo. Yako batela batata vala peli ngomba oyo. Mama Mwilu, bete biso baindo tobika na kanda ya Nzambe. Mama Mwilu, mama swalo kumuna yo. Mama Mwilu, eloko nini tokoki kopesa na yo. Mama swalo kumuna yo. Mosala monene tata Kimbangu apesaka na yo. Yako batela batata mbala peli ngomba oyo. Mama Mwilu, bete biso baindo tobika na kanda ya Nzambe. Mama Mwilu, mama swalo kumuna yo. Mosala monene tata Kimbangu apesaka na yo. Yako batela batata mbala peli ngomba oyo. Mama Mwilu, bete biso baindo tobika na kanda ya Nzambe. Mama Mwilu, mama swalo kumuna yo. Mama Mwilu swala kumuna yo. Yonde ujali mama ya mabota. Kombo na yo na minoko na biso kozala. Na bikeke na bikeke. Mama Mwilu, mama Mwilu swala kumuna yo. Yonde ujali mama ya mabota. Kombo na yo na minoko na biso kozala. Na bikeke na bikeke. Pasi ya bamvwala yondi maka yango. Konyokwa maya mokili yondi maka yango. Obatela lingongo yondi maka yango. Mapasi kosuwa mino komoindo habika. Mama Mwilu swalo kumuna yo. Yonde ozali mama ya mabota. Kombo na yo na minoko na biso kozala. Na bikeke na bikeke. Merci Jeteki pour kozonga na bino. Tango toyoki message ya papa Mfumu Ndongo. Papa diangenda kuntima. Na suka batuna kiye mutuna na bamindele wana. Bazalaki ba officier, bazalaki ba colonel, bazalaki pe ba français. Mutuna o batuna ka eske pape ayaka na mboka oyo. Tina nini batuna ki papa Mfumu Ndongo mutuna. Na komona tata mwana tata molio mon centre. Merci papa kolo na mutuna wana o rappele biso yango. Ceci est vrai. En 1980, tango pape alekaki awa, tango ya alekaki awa, ba kotanaki na papa diangenda. Ba sololaki audience wana ezwaki plus ou moins 15 minutes, c'est l'audience la plus longue. Mais bato bazali koyeba te tango ya longwe awa akomi na Kenya. C'était au mois de mai 1980, ndenge baza koloba biso makambo ya déclaration na ye. Alobi Dieu noir, le Christ est africain. Il est au nord de l'Angola, c'est vrai. Parce que l'année qui suivait, Jean-Paul II était assassiné. Beta qui est massassi. Tango bakei ko extraire balwana. Ça se trouve dans les documents, c'est pas un secret.
que cette balle, c'était une balle de 9 mm. Et à Kabati, balle ouada, il y a 9 mm. À Kabati, yango, à Lobiba, qui na kotia yango, na Sainte Vierge, Marie na Fatima. Ça, c'est cette balle-là se trouve incrustée na couronne oyo, il y a Sainte Vierge Marie na Fatima. Pour nanini, a komaki ko bimisa secret ya boye ya mibale ya nkolo Yesu. A bimisa ki likamwana. Donc, baebi très bien que nkolo Yesu asaya na moki. Et nkolo Yesu azali awa au nord de l'Angola en Kamba, baebi yango. Donc, il a vérifié tango ye ayaki na 1900. Il a vérifié makambo surtout ezalaki ba révélation ya Fatima. Tango a vérifié yango ba sololi na papa lobelaki ye ba makambo soki tata mokonzi abola pesi tango toko bibisa yango surtout nyonso wana ezalaki na kati ya masolo na bango. Azalaki na mposa ya koya. Mais ba collaborateur bakabwana ki balobi soki yokei kuna bayeba na mokili bobimba ke fongola ya Saint-Pierre ezalaka epai na soko ke na nkam mokili mobimba bakoyeba ke likamo ya nkolo Yesu siki ezali na nka ye aboyaki kozwa responsabilité historique ya makasi wana yango wana makambo mayaki. Mais baoyo bayebi makambo wana, et c'est comme cela que ba colonel wana batonaki pona nini ye aye na nkama te po bayebi. Il n'y a pas que lui, bakonzi bato nyonso tu ya mangoma bayebi. La preuve n'est que le 12 wana na monde wana tolobi na pape, mais kamata le 12 octobre 1982, mais tout le monde qui grand marabout Mansour Gaye ayaki après ça qui médaille à champion de la paix et pas ya nani et pas ya papa Diangel kimia ya mokili mobimba ezali awa na nkamba ezali na yo papa Diangel kimia ya mokili mobimba na papa Dialongana lelo na papa Simon Kimbango kianga kimia ya mokili mobimba. Donc les Kamouana et Yebadi pour être bango bazwaki et toko ko multiplier exemple belé ba yebiam. Mais les Kamona les Kamondenge ba komonaka même atayo lobaki totanga ki ba message ya Desmond Tutu ba makamo e belé ba kamunyo surtout ba konjiwana ba yebi. 105 ans papa toko ko développer mon laïté mais comment ta kabiso en Afrique. Le 20 création de l'Union africaine, ils allaient le 25 mai 1963. Et le 25 mai, ils allaient date, il y a Motama Yanan. Papa, Koloïso, papa Dialongana. Exemple, ils allaient belé. Mais, Batoko Sakola Yango, Polele, Bablo Bakati. Yangwana, et comment le kola, secret d'État, Banan. Tant on a Kenaki en Allemagne, et, effectivement, dans Rome, batina ki ba konjimina po ba yeba que papa mokondiabole, papa Simon Kimbango kianga tata molio mon centre à kozala kuna c'était en septembre 2003. Ba invita ki papa mokondiabole. Ya mwana papa pesa ki na invitation na ye na ken. J'étais conférencier et nazala ki pe ko représenter tata mokondiabole à cette rencontre de Saint-Egidio ya bato amayele ba makondia mangoma nyosutu. Mais batindaki batu banganga mayele na bango pe nganga nzamba utai na Rome na motuna moko kaka ba organisaki un grand déjeuner na kutaboy ba entouré na bikoti ya minene na kotuna nga pona nini bino bo changer date ya Noël et longwe le 25 décembre et comme le 25 mai. Na pesi bango explication o tata mokonzi tata molio mon centre inspirateur a pesi na pesi bango explication te likamwe katana yikuna na Allemagne na Honkel balobi vous avez raison biso totikali kaka na 25 décembre bino bokomi na le 25 mai yango na basala kango discussion te po bayebi ke ezali nde bongo so donc ye aye awate mais bayebi yango
mais ezali secret d'état. Obama ayebaki makambo nyonso tu tata mokonzi ya bole tika tolobaka yango mingi tolobaka yango tata mokonzi ya bole moto ayambaki Dr Gabel, Dr Young et Dr Lewis oyo batindamaki kuna bautaki na États-Unis. Tango tozali koya na nzela Gabel azoloba na ngai, quand vous étiez soko salaki mombo kobosana te ke mokonzi na yo akoluka kaka ti azomiso na kati na bombo. La liberté est un combat de tous les jours. Mais tout ça dit qu'au cas moi ndenge nini mokonzi na biso noir akotaki na maison blanche. Tango ba ye ko vérifier bref ba koma kiawa papa mokonzi abole muto ayambaki ba. J'étais là dans cette audience là. Tango Gebel baza ko solo na tata mokonzi abole ya za ko beta nani téléphone na ye BlackBerry. J'ai compris qu'il était en relation avec Situation House aux États-Unis. Tant que Azako tout d'habitude, Bazako PC. À la fin, Tata Mokonjaboule a lobby, na memabino et pas encore qu'on a, nabino na kilong. Tant que à côté parce que Dr Gabel Bangonyo surtout Baza Banganga Mayele peut bafonga miso batwaminen. Lokola ba 3 matchs, bokina ko vérifier les camonines ezankam. Tant que à côté na kata kilongo, tant que bimi Gabel abanaki ko trembler, azako trembler, ba pese kita vandi. Tango ya vandi yang aye Lewis aye abani ko loba na bango na anglais. This is the house of the Holy Spirit. Oye zali ndako pe evangelo ya tata molimo mo sang. Nkamba oyo kilongo oyo. Vérifier batu nyonso to tango ya zoni kuna akeye ko yebisa bango makambo ndenge balobia. Donc les kamoyo tozalaki ko loka nde yango ezali awa na nkamba kilongo. Donc nkamba ezali papa tozongeli kaka na esika wana esika kosakana na yango te banganga mayele wana nyonso to bayebi. En Allemagne balobaki na ngai boye na ngo bosa na phrase wana balobi na nga vous parlez trop de Tata Kimbangu. To yebi Tata Kimbangu ko leka bino mindele to yebi ye ko leka bino yango na obi mais pona ne bino olobaka makambo Tata Kimbangu te baseki wabi. Est-ce que yo si o mona motu ya mayele avant li kolone étape ya nzete abani kukata nzete ye moko suka neni akokweya biso soko to bani kuloba makambo biso to yebi effort makambo Tata Kimbangu tozali ko mikweisa biso moko bino boloba kaka ndenge bino ozakoloba yangwana biso tozakoloba bango bayebi kasi moyeba ya secret moyeba ya ezalité bayebi yango emundele wana koya mais tango ekoki papa tango ekoki ntango ekoki moya kosala autrement papa diangenda lobi yango ki tango ekoki papa ndakoya mais yango ite tuzotonga nzanza longa mpona nini bisa nani papa libre soka linga lobani nyonso tu baza koya nzanza longa nyonso ka mpona bango. Merci papa. Lelo eza mokolo moko ya munene. Et mardi ya lelo yo ezali différent. Ndenge na lobaki mikando ezali. Tatango yeyo. Oya yaki Jean-Paul Dego yeyo. Oya yaki na Kinshasa ti ndenge papa lobi. Ti azako kolobaki nkolo Yesu aza mini Dieu noir. C'est bien écrit ici papa. Papa ngai tangu na longwaka na musala na la SKN papa diangenda abongisaka ngai nazalaki ko avancer tous les mois na komaka mokonzi munene ale na yako kwesa tangu balobaka ke batu oyo babebisaka na batu ngapi naza parmi batu wana donc na bebisaka na yako chômer pendant 4 ans. Papa diangenda bengisinga na Kinshasa na senge bolimbisi asali singabi sikoyo kozongela sute tangu na zongi na Braza nikuna na bandaki kosala na bato minene wana na zara na protocole d'état, protocole du parti na protocole ya la CAP grand marabout oyo balobi oyo ngamto na zako yambe na Braza alobi nanga mon fils moi, il y a partir à Kinshasa.
Moi, il y en a 99 magie. Moi, il y en a cherché l'homme qui a 100% magie. Toi, il n'y en a pas vu dans les livres, les mains comme ça données. Prends. Gabi, oh, le livre, oui, dans mon livre, oui, c'est moi. J'ai 99 magie. Tango yemba la liboso, amonaki papa te. Azongi mbalami bale, bakuta na papa diangena. Nukuna batindaki papa sumbe. Lobana batu basala attention. Ngam tu nazaki chauffeur na yena protocole na ye. Abinanga, mon fils, toi on a prié dans quelle église? Gabine, moi je suis Kimbangis. Oh, l'homme là c'est un Dieu. L'homme là c'est un Dieu. Gabi, quel homme? L'homme là que j'ai vu à Kinshasa. Nani, papa Diangenda. Mais papa Simo Kimbangu Kiangani. Soki tata Simo Kimbangu, alobaki ke arobota matsusu na 1918. Donc 1918 eza nani? Eza papa Diangenda. Eza papa Simo Kimbangu. Bongo soki papa Simo Kimbangu ayebisi papa Diangenda ke ba mama na bino baza na bazeme oyo akobota mwana mobali na tango oyo ngai naza kotika mokili oyo ngai wana histoire nyonso tuto yebi yango papa. Maintenant yoza nani? Soki tata Diangenda l'homme là c'est un Dieu. Yango wana papa to termina wana pona tango. Merci papa. Nabanza to silisi na biso kaka tozo kozongela kaka nesika bino bokozonga bino papa. Donc elingi koloba ete photo yeba ndenge nkamba l'État à reconnaître en que ville sainte. Biso moko papa nsuka mi papa le to benga ka enani de la ville, hein? Donc nkamba na biso moko bakimba distribuer que eza ville sainte. Eza boyete l'État y a ko confirmer yango. Donc koloba ete soki to bandaki kotia bunzoto mingi na nkamba biso nyonso toza kotosa na biso mibeko ya nkamba te. Kasi sikoyo mibeko ya nkamba ekokoma makasi ndenge wana te. Yango papa ye azalaka ne prévoyant mikolelo eleki papa Simo Kimbangu Kiangani alobi ete soki okokoka te na mibeko ya nkamba asala nini? Bima na yo. Parce que biso sikoyo babana kozwa biso ba exemple makasi boyete ezalake bamonaka yo na nkamba obimi na gome matadi awa o changer comportement bakomona yo te bakoyeba ke oyo penza fan bakosala mpe ndenge wana bazwi yo na bililingi batindi na espèce atala mutu moita afandaka na nkamba ta ntango kozonga bo espèce abwili yo wana faute ya nani? Ya yo moko parce que soki totali na 6 juin mbwanga na mbanza batu nyonso bazalaka na nkamba babimi mundele aye kofanda awa wana l'État te. Esikoyo ekomi ville sainte l'État esi ayebi yango ntango aya kofanda awa elakisi ete foto tambola na bizaleli mpenza ya tata Simon Kimbangu. Donc avertissement papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki mikolo nyonso azoloba ete tolanda bizaleli ya tata Simon Kimbangu. Ça signifie ete mibeko papa nga yango kana tie commentaire na sukisi nanga wana komba tata mpe tata Molimo Sandu.